bandeko balandi toyaki na poto na mwa mikolo muke toyaki to visiter bisika to kokaki ko visiter bandeko yangai awa toza na Allemagne toza na cathédrale d'Homme ya Cologne pona batu oyo bayebi eza eloko moko ya historique eza soki na plus de 650 ans ndenge eza wana mais okomi tuna soki nini esalemi likolo kuna ndenge nini batonga yango bato ebele bayaka bavisitaka pe yango nde yango tolobi tokoki kozonga jamais sans que tokoma awa tosali mwa tourner na biso pona kosala constat ya ndenge nini bandeko na biso bakovivre bandeko na biso bazali ko réfléchir qu'est-ce qui se passe bandeko na biso bako revendiquer nini na système toujours ya lisu likolo ya miso mibale toyaka awa tokomi wapi ezala kaka na Kinshasa te ekendaka bamboka et yepe na mikili toko visiter partout toko ya lisusu parce que toyaki ka pona 15 jours ndenge tokoloba parce que za musala bino bopesa biso kosala tokendaka jamais vacances kotambola tambola pamba pamba toyelaka nde musala boko tuna basala kinini ba image yango wana et nous accorderons toujours la parole à tout le monde opekisinga koyamba muntu na inio parce que musala na ngai yango wana yo soki ozana makambu no mususu akosala yo sala makambu na yo ngai na yebi micro na caméra botika ngana sala musala voilà lokola to na Cologne tozozwa ndeko moko akoka kolobaka mwa muke voilà mbote ndeko Eliezer yo zanani ngai nazali congolais d'abord naza congolais compatriote navandi na katambo à Cologne ça fait 24 ans. Voilà, boni situation na bino awa. Comment vous voyez la RDC bino wa libanda juste na minute muke otozana. La RDC ezali na situation moko ya faillite. Hein? Donc raison pour laquelle so moni to telemi banda ba nena bane ezali pour tozo luka que situation est s'améliorer. Alors avant que situation s'améliorer, il faudra que biso nyoso sangisa mayele na biso pe bokasi na biso po makambo ko tambola katamboka wana. Mais tozo mona que toza en face ya batu moko balingi ba s'éterniser na pouvoir. Alors pour empêcher bango ba s'éterniser na pouvoir, yango tozo senga toujours na peuple congolais ayeba que c'est lui qui est le seul détenteur à pouvoir, c'est lui qui est le souverain primaire na kamunyoso. Alors bango nde mutu bazali dans un premier temps obligé il y a ba revendiquer ba droit na bango et puis ba yeba ke na bamboka oyo avant ba koma na liberté oyo, il y avait des gens qui se sont battus. Donc ceux qui bango bazoko se battre té situation comme on perdurer toujours. Yango na biso to telemisa bango, tozali na mouvement moko boye biango déjà bien, to ko banga ko pesa kombote, yango mutu zo simba makambu na kota mboka Cologne, ba benga ngo ekoki. Mouvement wana tozolinga ke bana Congo pe bayeba ke ekoki la kisinini, kende ba benga na lo français, ça suffit. Et loko nyonso ezela kana tango nango. Ba yemba ki déjà likambo yebela kuna, mais biso to bagisi ke likambo nyonso soki eza na tango nango il faut oyebaka ke moment moko komaka ya kolobaka ekoki yango pe mouvement na ekoki tosali yango awa tozolinga pe ke ezwa bokasi nango na kati ya mboka po peuple congolais yeba ndenge ko revendiquer badro na ye. Merci beaucoup ba ndeko na ngai tozozwa ndeko mususu mbote ndeko mbote ndeko Eliezer yo pe ozanani ngai komo na kankonda ou bien docteur naza moko ya bato akala ya kati ya Allemagne awa. Donc, na sepeli bingi komona yo awa, naza tellement agréablement surpris na komona yo. Donc, voilà. Merci beaucoup. Par rapport aux ana liloba ya koloba, par rapport ya situation na mboka oya bino. Oui, naza malobe belé, hein, parce que naza acteur politique, naza politicien. Maloba koloba et koko zangate. Naza déjà na moi ko nazo kamala muté tant nazo loba pona Congo parce que dernièrement naza ko s'appelle d'abord on a initiative moi na mboka Tshisekedi o ya bengisi ba tendance politique nyonso ya opposition po ba yoko kutana nae ba solola to ebi biso nyonso ozala oliyebi oyebite kazali quand même icône il y a lutte o tozo mené depuis des années a bengisaki ba tuna conclave il y a quelques-uns de nous ba participer na conclave wana pour la sangisa opposition tokende na ordre de disperser. Alors j'apprécie cette initiative là et puis nazoe ba kemboka ça ne marche pas mboka za na fièvre moko mabe mboka za malamuté. Alors il faut identifier ba cause parce que biso on a poto la majorité to linga ka concentrer accusé inutilement alors que problème ezali nde ezana mboka to yebi que mandat ya ndeko o bazo diriger mboka ezo kende na suka il faut to le par quel mécanisme par quel moyen to ko longola problème to ko za l'entrevue na bisoté. Donc voilà ce que je peux dire. Merci bandeko balandimo muke wana kaka nde na lingaki na loba awa pour que beaucoup ko comprendre qu'est-ce qui se passe.
nazomona tokosala émission omoni kaka mboka mopaya bamosusu bazotala bamindele bazodongola bamosusu bazoseka. Je ne comprends rien na sentir que je suis en dehors de mon pays. Botikala branché parce que tozali kokoba lobi toi na Paris pour na rencontre monene, lundi toi na Bruxelles et puis mardi nazana Kinshasa. Bobangate. Merci. Merci.